nini lekaki chituti kwabu leka kota ba point kuna pe salama Joyeux Noël, bon nana, ba union sobozili baku malamu ya kolanda info chrétienne télévisée partout dans le monde. Biso tozane se makasi tangu toyebi ke bozalaka ebele devant poste téléviseur na bino pona kolanda ba édition na biso bo simba que na sommaire na biso bo kolanda journée spéciale ya bana o esalemaki kuna na bandeko église la voie restaurée na bokambami ya vice-président Kennedy Kutuku Asilulu. Peli susu bo kolanda descente ya bandeko ya Kinbo Peto na bandeko ya Sakoro Fondation oyo bakitaki kuna na marché urbain ya Matete. Ba détail boko zoa na continuité ya basango na biso kimia yumela na mabota na bino. Tofongoli basango na biso ya mokwalelo pona koyebisa bino que 2016 ekomi na suka yango wana esengeli kokota 2017 na milulu ya kitoko o la prophétesse Maman Malela Maman 100 jours abengisi bino na église Jésus Réponse. C'est mukana apesi biso ba détail na Roland Kaimbe. 2016 a cédé place na ye na 2017 Nengo Mosakoli ya bikolo nyoso l'intercesseuse mondiale la prophétesse Esther Malela Londi alobi ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville boya pona kobongisa entrée na yo ya 2017 ezala kitoko Nengo bobengami na 4 grandes journées de prière, de délivrance et de guérison miracle na église Jésus Réponse. Oyo ezwami sur avenue Balari numéro A4 commune ya Bandalungwa quartier Adula Boyoka. Nzambe mabota nyonso ya Jésus Réponse. Tika nkolo pambola bino et surtout bay oyo tuzalaki na bino na clôture ya 9e édition le 26 novembre 2016 oyo Nzambe alimonisaki na Balaria 4 na Bandala Dula tozo kota 2017 na victoire na 4 journées il y a délivrance contrôlée et il y a prière ya makasi oyo ezobanda déjà mercredi le 28 décembre 2016 de 10h à 18h na Balari A4 na Bandal Adula kozanga te yaka lombango et deuxième jour kozala jeudi le 29 décembre 2016 de 10h à 18h toujours na Balari A4 na Bandal Adula moningami banda ko milengi la pona yango opusa na libota na yo mobimba et troisième jour kozala vendredi le 30 décembre 2016 de 10h à 18h toujours na Balari A4 na Bandal Adula de tolobaka référence avec Inga moningami esikanza bazalaka ezaka nango musika tepe eyebanaka nango kaka Nzambe ya Malela Londi Jésus Christ de Nazareth oya salela kabino azaka toujours ya kotelema atelemi alobi yo kozwa solution samedi le 31 décembre 4e jour ya délivrance na biso otozo clôturer moningami tobandi tongo tipokwa soto komika 18h to silisi motola moto azongi na ndako na ye po omona ndenge tongo ezotana okota na 2017 batia tembe bamona na miso bino moko bomoni nini oyo Nzambe asalelaka mosakoli na ye Mama 100 jours nengo to rappele yo mokolo ya mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30 pe samedi 31 décembre de 10h à 18h yaka po Nzambe ya Malela Londi aratakate c'était bon Nzambe toujours. Bango pe batikali simate bandeko ya église Sideli o ekambamaka et pas les prophètes de limite pour toutes les nations les prophètes Kamale Kalambai babongisi bongo veye monene mokolo ya vendredi le 30 décembre pona ko ba mingi tolanda na reportage o ya Patience Mata bandimi le Nzambe ba petit frère ya Jésus le 30 décembre biso nyos aw yakulo babingi ezalité
ata osambelaka no na église mosusu lokola nga naza na église na wana nasambelaka mais le 30 décembre oyo nakobanda nanu na veye ya awa mpona nabuka nanu limite nyonso oyo ebebisaka bomoi na nga limite nyonso oyo ekanga libota na nga limite nyonso oyo ekanga bénédiction na nga oya nanu kokata limite na nga kobuka nanu limite na nga ane oyo tozobanda eza ane na ngai oni église te pasteur na biso jira na yo nga le 31 mais le 30 décembre na kubanda awa na kuishi limite na buki limite na nyeti limite uzo kure tete ari di 31 na ina nga griji na biso pa onyocho pasteur na biso kuluba tanke limite kubuka na deja eko biso mena 2017 donc bien aimé Ezama Kamako raté le 30 décembre 2016 parce que limitation et comme ça la que ma pasteur na koloba na vena bino et salamate tala Jérémie azaki na nguya zamba ponne depuis libuma mama nae zamba lobine kende ko bisa ba rekabit ke ngai na lingi ezala ana construction balongo na batante ezala ana esengo mais elone salami Jérémie ye alobi et salamité pona nini bango ba yebise ke tozana limite to botama nango na kata famille na biso baloba ke toko ke libosote et limite wana etelemela makambu moyen projet Jérémie et salama esati donc bien tozola nanga awa pasteur abongisi vers le 31 il faut que ndango mavoke vers le 31 no yaka prophète de limite pour toutes les nations onzamba tombo na mboko yo asala musala limite koya pour que au passage na kosa le 31 et salam programme les alliés veiller le 30 décembre 2016 19 à l'aube ko raté ngote na quartier Kimbangu 34 mairie numéro 30 année passée balobela ko makambo salamité ba déclarer pour nos salamité parce que au Kenya toza kokoba na basango bevenema bosimba ke bandeko ya ministère international prophétique et de délivrance miprod na mokuse oyo ekambamaka epai ya couple Jérémie Bompema bazali kobengisa bino na clôture ya 21 jours na bango. Merlin Ngongolo apesi biso ba détail. Donne-moi ma part, donne-moi ma Pékinoise balingami Katinankolo. Est-ce que vous êtes au courant? Mais non, le ministère international prophétique et de délivrance Miprod Oyo Ezokambamana couple prophète Jérémie Bompema et la bishop Esther Bompema vous convie à prendre part Namilulu Oyo ya Kafu Kafu Oyo Ezo marqué clôture ya séminaire il y a 21 jours. Donne-moi ma part prévue pour la jeudi Oyo le 29 décembre 2016 na 16h30 lieu avenue Lenda numéro 5 commune ya Lemba référence arrêt école Mokengeli. Bien aimé dans les seigneurs, voilà pour vous une occasion à ne pas rater. Il y a génie vraiment que surtout le col les alliés un génie il y a solution la bengi bandeko nyonso ti baola na ngai boya ko za part na biso yom to ba ki chanter ya ko participer na kata séminaire o na bengi yo mukolo ya génie vraiment et ya ka na bi ke nzambe wana akopesa o part na ndenge apesa ki an part na ye na kata silo yom to la na ngai na bengo jeudi ya ka o za part na yo ezali vraiment Samuel et bandeko nyonso ti baola na ngai na bengi ti bino mukolo ya génie vraiment solution ko zanga te za clôture na biso ya munene o te balai ko lobela donne-moi ma part. Bien aimé ozo na ngana ndako na bengi si ko vanda te ya kato silisa makambo kitoko elongo na Yesu nzambe wana bengi si yo olingi ozwa part na yo o clôture nango ane kitoko pokota 2017 to bengi si yo le 31 décembre toza na be munene o ezali na veni Lenda numéro 5 arrêt Mokengeli yaka wana ozwa ba part na yo pokota nango na 2017 yo zo la nango lobi te nzamba zo sala te ya katana mukolo moko kaka nzamba linga pesa o part na yo o ezali le 31 décembre samedi le 31 décembre de 20h tozali awa tina 8h30 tozali awa yaka o banda mukolo na Yesu nzamba pambola bino. Ah mais oui, Ponayo 2016 et les kakina mi kakatano. Pas problème et si la kate maladie et liayon zoto. Voilà l'occasion yakokota 2017. Pepele yaka kozwa parnayo po et lobamaka. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Lemba, Mateteng, Limeteng, Gaba, tout Kinshasa, le David de Lemba, le couple Jérémie Bompema, Balobi, Yambala Oyo, Eko, Sim,
Bemba ce jeudi 29 décembre 2016 à 16h30. Cordial, bienvenue à tous. Est-ce que Yoko Zanga ICT, bonne sambe toujours. Ndenge tu annonçaki bino na sommaire que journée spéciale ya bana esalemaki na compte ya bandeko ya la voie restaurée na bokambami ya vice-président Kennedy Kutukwa Silulu Ziger Ngongolo Roland Kaimbe bapesi biso ba détail. Mokolo ya dimanche 25 décembre 2016 ezalaki na journée spéciale de communion d'enfants et consécration ya mandat 2016-2017 ya bandeko ya la voie restaurée tronc de la RDC ville ya Kinshasa oyo ekambamaki pa ya vice-président révérend Kennedy Kutukwa Silulu botala ndenge nini Salwinkele ezalaki envahi bana na Nzambe bayaki ebele pona kokumisa tata Nzambe ebandaki na prière ya sanctification epa ya sœur Julie Kongo nde na nsima na yango début ya réunion esalemaki bosimba que enseignement oyo eteyamaki moko ya lelo mama na likambo ezalaki Noé un prédicateur de la justice eteyamaki epa ya mosali na Nzambe Vini Wakindu nde ayebaki koteya na nsima na yango ye moko le vice-président ya la voie restaurée le révérend Kennedy Kutukwa Silulu amataki lisusu na cher pona kolembisa bana na Nzambe tolanda. C'est-à-dire, avant ça, il y a une confusion entre la sagesse et l'intelligence. Il a étudié, mais il est pas sage. On voit les gens qui sont des licenciés, des docteurs, mais qui sont mal éduqués. Mais on va la tourner, voilà. Mais pendant la sagesse, et tout dans la sagesse, avec tout ce que tu possèdes, l'argent, quand tu as l'argent, tu peux étudier. Tu peux étudier, oui, au compte avec avec tout ce que tu possèdes, acquis. Kasi pona ba boucler journée oyo balekaki bongo na ba concours ya ba super adorateur première édition elekaki malamu bayembi pe bayembaki na bana mikie ba sepelisaki mikolo ndenge bilili ezali kotalisa kasi na suka na nyonso ye moko révérend Kennedy Kutukwa Silulu vice président ya la voie restaurée ayebaki ko prier pe balobaki boye. malamu bien que ezalaki combattu na Nzambe alakisi biso vraiment loboko na ye ya nguya e ise manifeste puissamment na mabomba na biso na bazwi na biso tosali mpe biloko ya bien lelo na yango tokumisi Nzambe mingi mpona mokolo ya lelo touti koexplike na bana bateyi sur Noé qui était le prédicateur de la justice. Donc, quel que soit ma paix na mokili, que ma paix comme na mokili belé. Au milieu à ma paix, Noé a été capable de la juste, comme biso peut trouver pour la juste, malgré ma paix na mokili. Et de deux, la sagesse boania. Mutunio sazaka na boania tele to senga boania pa ya Nzambe to moni exemple ya ba Esau, to moni exemple ya ba Ruben. Kozanga boanye sarai ke bazanga ki oyo lipambo linzamba bombela ki bango et to passer ba momo kitoko na bana yango to kumisi Nzambe Nzamba pambola bango apambola pe ba oyo nyonso ba contribuer ba conseil na bango pona ba journée ko ba koleka malamu to lobi merci bande ko la voie restaurée na musala kitoko obosa ko sala miso ya tata Nzambe po bango mo balobi soyez remplis de l'esprit selon Ephésiens chapitre 5 verset 8 soki olingi osangana pe na bango zwa ba adresse na bango basanganaka na avenue Semiliki na commune ya Lemba référence ezali Kita Galerie Igota Nzambi tuna esika wapi bandeko la voie restaurée basanganaka ata ba mikolo to pe bana bakolakisa yo ICT bon Nzambe toujours.
totikala kaka na sommaire na biso descente ya bandeko ya Kinbo Peto na Sakoro Fondation intéressaki biso kuna na wenze ya commune ya Matete kasi pona koyeba mingi Samuel Bunker pe kandi Mufenge bapesi biso ba détail. Depuis votre insertion dans cette structure jusqu'à aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de gens. Toujours na cadre ya révolution ya modernité lelo équipe mobimba ya Kinbo Peto elongo na ndeko David Cobral pe Samuel Bouker bakitaki na marché urbain ya Matete pona kopesa diplôme de mérite et paye ya madame l'administratrice Ementa Doluka na cadre toujours ya assainissement ndenge mama alala ki pongite pona kosala mosala kitoko na marché urbain ya Matete bongo na suka na nyoso bakangaki monoko te na micro ya ICT tout la la réalisation, ce n'est que le commencement. Au bureau, Tongi Asika, Tongi bureau avec secrétaire au la mopé de soso. Tongi toilette, Oyo Sala Bamboula, la Bamboula, Escala pour exister dans le marché. Nathalie Amokona, Rotali, ça toujours que Tongi toujours au fait que si tu as toujours fan de sécurité dans la mort. Et ça, c'est qu'il faut vous faire un entendre. Non, non, non. Même la bisika tout ça. Il y a la table dans la radio depuis ma confiance la responsabilité à marcher toujours au fait en final vers part merci. On continue toujours pour encourager puis ce pour ça ma pour volonté on a à chaque fois tout continue toujours ça là. Tolobi qui vous a dit que moi si à ton Rakamboka te. Or, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Makambo nyoso mama Ementa Doluka azo sala. Bino bozo mona te. Tope makambo Kinbo Peto et Longona Sakoro Fondation bazo sala. Bino bozo mona te. Ah, yambula tuzakala. Et c'était pour Tambe toujours. Je m'attendais pas à ça. Merci. Kaka na sango ya bevenema bo simba ke ve munene ko salima na commune ya Matete na compte ya bandeko église de la grâce oye kamba makaipa ya apôtre Musée Kabengele Mukubai kasi pona ko ba mingi tolanda na elema oyo babongisi pona biso. Grand événement Evelico 2017, le relâchement rapide de l'onction royale de la nuée et faveur de Jésus-Christ ressuscité, afin que la force de l'homme soit honorée à tous sur la terre, dans l'univers. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, car Fumba n'a veillé pour la traverser 2016 et Kokota 2017. De 20h à l'aube, de 20h à l'aube, avec comme thème l'intervention rapide de l'onction royale de l'Éternel. Jésus-Christ ressuscité s'occupe des affaires de son Père. Un seul orateur, à savoir l'évêque Musée Justin Kabengele Mukubai, espace Somida, dans la commune de Matete, en face de la maison communale de Matete. Invité Toko Bina, Toko Sepela, Toko Bina et Longona, le chemin de la musique chrétienne, le frère José Nzita et les autres. Tu dois d'entrer au 5 $. Il m'a rendu pour la mise en foi dans mon thème. Il m'a fait un monnaie pour demander au dépend de la foi. Il y a une foi, ce qui est mon monnaie, ce qui est la barata karaï. N'amon aux alawana, Toko Bina comme pas possible. Das wana bomonate. Il y a Mikolo, il y a Sikapé. Que Dieu vous bénisse, je vous appelle. Vous ne serez pas déçus. Notez bien, venez vivre de bons moments de visitation, d'impactation et de moments d'enseignement. Viens car il te rendra capable d'invoquer son nom. Que Dieu vous bénisse. Il s'était bonnes amis toujours. Kolo ya samedi 31 décembre 2016 bobengami na veye munene ya percé 2017 kuna na église Egleta na bokambami ya apôtre Régine Bombo Twikale pona koyeba mingi Zigar Ngongolo apesi biso ba détail.
Percé 2017. Percé 2017. Ezali maman na likambo ya veille de prière o ekosalema mokolo ya samedi 31 décembre 2016 dès 19h à l'aube. Na église évangélique tout est accompli et gleta na mokuse paroisse centrale ya Bibwa. Oyo ezomi sur avenue Lac numéro 10 na Bibwa commune de Lansele, référence ezali arrêt régie des eaux. Neko mama papa mwana Kinshasa bo bengami na veille munene ya impactation, veille ya délivrance, veille ya visitation divine. Elongo na mopakola minankolo la révérende apôtre Régine Mbombo Tuikale. Régine Bombo Alobi, soki année 2016, elekeli na ba problème, yaka ko essayer na suka ya année oyo, okota 2017 na mopepe ya sika, oyo tata Nzambe akotia na bombo ina yo, yango to rappele yo, veillez monene le 31 décembre 2016, de 19h à l'aube. Zo adresse, avenue du Lac numéro 10, na Bibwa, commune Yansele, référence Ezali, arrêt régie des eaux. Soyez les bienvenus. Bonne année! Bafeti yango esi eye mama solution pour na suki na bino ezali bongo na dona Marcelino Kabelo. Soki botie tembe, kandi mufenge apesi bino ba détail. Batika bakabelo kasi bakosa mezodo na Marceline Kabelo ayili bino bakabelo ya original na kati ya ville province ya Kinshasa olingi obima mwete kilo mbangu na maison do na Marceline Kabelo mama moseka dandira bango pardon ya mitie to sombaka na wenje moko oyo tena mosona ko ekekete baba ye batata nayebi so likambo ya Kabelo koboma ndenge bazokende bango mibale bakobomana ezosenga konete oyo aza docteur ya solo oyo ekomi likambo ya pharmacien bazobunda mais toza na pote ya docteur ACT bomoni ndenge bakangi bino soni makasi boye pardon toyeba bino na bakabelo na bino ya mbakasi tolanda ndenge bakonfirme mezodo na Marceline Kabelo ndenge aye na baproduit na ye ya kalite aza na motiko te aza na mokundu te aza nde na tolobi bino bato bomesana kotekela bato bakabelo ya mbata bokozwa nini batokoswa olobi nini batokoswa bamama solution na bino yango oyo eye maison do na Marceline Kabelo eyini bino bakabelo ya solo olingi obima kitoko makasi kasi zwa adresse na bango ozoni mosika te bazwani na Victoire sur boulevard Lumumba pembeni ya maison Bibi Plaine lalinda pe ezali na avenue Tiope pembeni ya galerie Igota Nzambi oza mobimba kasi esuki wana te bana matete pe balelaki na quartier Tomba en face ya galerie Solida na Njili pe ezali Pope bino mama dona Marceline Kabelo na numéro oyo bino bato bomesana koteka bakabelo ya mbata bozonga na wenze ya lufu pardon po mama dona Marceline Kabelo asali mosala kitoko pe ezomonana na miso ya bato ifete po Nzambe toujours dona Marcelina yende mokonzi ya Kabelo docteur ado omoni prêt pour Luanda kisasa batoko nabala ye kala ndenge ozali kotambola 24 commune po oyebi te ndeko
pour na ba fête ya mariage na bino, anniversaire, réunion, conférence, top, événement culturel et les cas meilleures conditions. Dans la salle de fête ebongi pour na bino. La Galilée VIP, salle de fête oyo et yende ko changer ba donner ya ba salle de fête na ville ya Kinshasa. Un personnel expérimenté, service traiteur et Kuba na ba chauffandise ya nouvelle technologie. Et bongo pour na choix ya couleur ya décoration na mariage na yo. Kopanga te, service ya décoration eza dispo. Soki olingi cérémonie ya mariage na yo etika la gravé na bongo ya famille pe ya ba connaissance na yo. Kotala na gauche te, kotala na droite te, la Galilée VIP. Sous adresse numéro 5 avenue Itimbiri, Lemba terminus à 100 mètres ya route bypass. Et bongo pona ba repos pe ba séjour na bino na Kinshasa botu na nganini. La Galilée VIP et bongisi ba chambre de qualité supérieure, climatisation, hiver coutu et kosa. En cas de coupure, groupe électrogène industriel en permanence. Et bongo pour la sécurité à mituka na bino, service ya gardiennage y assure. Une seule adresse, numéro 5 avenue Itimbiri, Lemba terminus à 100 mètres ya route bypass. Tolobi Oyoki. To boucler édition ya lelo na page Rose Oyo. Patience Mata, reporter et info chrétienne télévisée. Azali ko souhaiter ba joyeux anniversaire. On a Noëlla Mangwete. Joyeux anniversaire. Ezali awande to boucler complètement édition na biso ya mokolo ya lelo. Merci mingi na bino bozalaki ebele pona kolanda biso na bokebi nyonso soki bo sepela ki na édition ya lelo tika bo pesa merci mingi na équipe technique o ezalaki au four et au moulin pona ko pesa bino mosala ya kitoko boito zanga te ko pesa ba joyeux Noël ba bonana na balandi nyonso ya info chrétien télévisé o bazomi partout dans le monde. Kasi to ka bon anniversaire biblique oyo. Tofongoli Biblia na biso na mokanda ya Ephésiens chapitre 5 verset 8 Bible bi na biso boye. Bolangwa masangate kasi bolangwa nde molimo mosantu. Yango wana biso tolobi na bonane oyo tokolangwa na biso pamba te kasi tokozala rempli du Saint-Esprit. Pona ko clôturer édition lelo tozali ko souhaiter ba bonne année pe ba joyeux Noël na ba reporter na biso Nancy Kikondi, David Cobral o yauti bongo Lubumbashi pe tozali ko pesa lisusu balongoni ya makasi na ministre na biso ya jeune Atis Kabongo Kalonji. ICT tolobakata abwe ba mata na bango ba kita na bango biso. Tout quoi les gars, quand ça va point, on a payé salama.